Bote na balonino sur la tokomi wa pige parce que non, bo sepeli parce que bo réclame un chapeau oyo mingi. Mais bon, mon akaboke seni ya ba chapeau na mutu. Mais oyo penda, je passe même na Dubaï bo réclame kiango makasi. Na yeba ka momani na bimisa ba cartouche na ngai. Qui concerne Sankourou ezo sala pasi. Bote na ba intervention na nga na lobi kenon avec 100 jours, on a perdu Jige Yani. Arrivé à musée, tu perds qui s'assengande. On a eu que musée azaki garde qui s'assengande. Général qui s'assengande dans n'importe qui. Mais musée a apporté victoire, il y a un fidèle comme il y a des créateurs. C'est faux. Mais tout ça, bah, né, bah, tété là, oh, sengeli, bah, le qui s'assengande. Mais sengeli est peigné Fofana, aya. Pour que qui s'assengande. Ah, quand même, ça va te non, Jige Yani, à part Franck Diongo et Eliezer, aucun moutou a quel autant moi c'est à Jige Yani. Mais Jige Yani a coupé là 100 jours, a coupé là état des droits. Mais n'a pas remercié jeunesse à Sankoura. Baloba, un président qui avec Joseph Kabila à 18 ans, on a tout donné à Kabila. Tu votes à député. Mais ton bénéficiaire est l'autre côté. Na loba bino ke na Sankourou en dehors à loso na pondu pona kozwa loso kozwa pondu et sengeli ko kata bilanga. Mais so komi na Kole, hôpital ya Kole et l'équipe Mamaïm et l'équipe hôpital général. Mais aucun politicien à Sankourou. Et sengeli ki ba jeune leader babima. Mais so aucun na ba chaîne à télévision ok na ba radio ba tete depuis Patrice Emery Lumumba abima premier ministre baza partout ba lobela ki pa na bangote mutete andaza na masuwa apa ba noko na biso bangala moto aleki ba tete na ba masuwa na ba balinière azate mais bango na memaka ba sima ba tekela ka baluba muluba mbujimai azotonga ndako à deux niveaux mais mutete la tonga ke pa na bangote raison ezanini ba ene na biso ba yana politique ya ko kabola mais ngai na bemela kabilo toujours batu pour ceux qui na lobeli mambo Sankourou te mota lobela Sankourou azate ba député national à Sankourou ba lobaki lokote alors ba manga chuchu to moni katango ba kangiele to di kaza député to moni na concertation chef de l'état ya mbié mais rôle na yeto yebité. Comment est-il possible aux élus Sankourou dans 6 territoires? Mais il y a aux élus, mais on sali 4 ans on est qui n'a pêcheur au bon côté. Honorable Magui Kial, représentant à ma maman, ba voter yo, qui concerne ba ko en putu, on ba gelo autant. Qui concerne ba tete là, on ba gelo autant. Le mois Lusambu, au comme Mbujimai, était en Zela. Même si on a des vacances parlementaires, on a une image. Mais on a risqué au Koufa, pour prendre comme on a dit Beleng. Na Lukeli Bino, Matembele Simandako. Soso o adoda Kamazon Anandako. Eli, ya Kole. O abenga Mukolomboka. Mona Kololo Pango, ça dit Ndoyi Andeko Eliezer. Oh benga ndeko aza ndeko na bango parce que aza makila na bango aza muto aeko ya te le la télévision eza radio te na beli Sankourou mama Koko au CPI na Canada fils Londola au CPI na France pasteur Félix Sombo mwana Katako mwana village Ovungu au CPI ceux qui PDG au potote ma vie qui na Sankourou te Tovi Cheribe Okende, qui est Sankourou ministre transport. On va tourner à l'aéroport. Bon, mon nom qui concerne Lumumba ville, qui concerne Relique à Lumumba. Ba finga ba tete là, qui est zanga à ta salle d'attente. Maintenant, on va député dans l'Assemblée. Bato bazo zoka, bato bazo nyokoma. Hôpital, ni bazo traité bato na minute. Hôpital à Katako. Na Zoli Bino Eli ya Sankourou. Député nommé.
Torotouna et Awa, aux fiers, aux députés provinciaux, aux fiers comme élu à peuple. Mais à siège à Kawapi, nous là comme assemblée, ils à Kawapi. Mais tous les angati, Biano, ils aillent. Aza pena représenté à Patrice Emery Lumumba. Pourquoi dans Sankourou, bah ouais, la canne à députation, bah ouais, la comme président de la République. Moi, on remplacé Patrice Emery Lumumba Azate. Sony. Mais, nouvelle génération, baï. À son premier mandat, ni dans sa population, député à ton rapon, député à ton macadam, député à ton terrassé. Maintenant, bon, lingo na la population na ye, beaucoup yo kamakambo sali. So na lobby au côté lié. Na tangi lobby, maintenant surtout kabe inga na tongo. Pour tous exprimer quoi. Nous sommes déterminés pour la province. Dans le Congo central, dans le Bandundu, dans le Est, dans le Katanga, mais Sankourou, Salani. À l'époque, le général Tchatch, le général Omba, le général Olenga, le Kissa Sengandu. Mais les Sankourou, non, à Kolobela Sankourou, Moutalobela Sankourou, honorable Mbote. Mbote, ndeko journaliste Fafana. Oyoki na lobby moi mingi eza pasi otali lwalaba osepeli okata na Congo central malgré tout epelaka mwinda partout te ya bazana mwinda bazana port mais naza fier ya koyamba député provincial tozalaki na ona lusambu na élection ya gouvernorat pe oza muto okendaka Paris te okendaka Belgique te États-Unis na onde Sankourou. Nalingi d'abord se présenter parce que oza esika na yo. Oza plateau na yo. Oza na mo a dire awa. Poza mo na kolo lopango ya koli, oza mo na kolo lopango ya katako. O se présenter nani o aza liboso ya Epenge Fofana. Merci mingi ndeko. Na yebiki toza na plateau na biso ya mwana kolo lopango. Na tondi ye d'abord matondi. Azolanda. Place aza kolandanga. Ndeko Eliezer Ntambwe. Parce que mandat ya député national isa national ya lobelaka mboka mobimba natondi matondi pona kosalela biso moko ne loko oyo eza kosunga baimboka pona to panzaka basango na biso ya mboka. Merci mingi epa na yo ndeko journaliste moto ya mbinga na plateau nga c'est honorable Francis Ilunga Eli ya territoire ya Kole meilleur élu député nommé te non naza meilleur élu ceux qui comment na bililingi comment na confiance aux députés aux à la base confiance aux population bazalina et nanga ti lelo tanyos na komaka na kati ya mabele mame na fief nanga tozalaka liesse quoi population ezalaka effervescente et ezalaka en ébullition tozalaka liesse même pendant roulement nanga tango na kendeki pona na sarule ezalaki somme ezalaki somme wana emo epesa kinga na bokasi ke oui naza na base pote motoko miyoka ke solo naza na confiance naza l'idée mikuta tia eliki epa na kati na bandeko na yo bazali kotinda yo liboso baza kopesa yo bokasi pona epesa mi pa ba nyonso te epesa mi pa bandeko Eliezer quoi omonaka epesa mi pa ba député epesa mi pa ba leader nanga ya Sankourou monaki mi président ya conquisteur akomaki epesa mi de part et d'autre ba yo bazali na popularité monana kaka na pesi ba ine nanga nyonso mbote wana azali honorable Francis Ilunga na kati ya micro pona toloba mayo matali Sankourou nazali député provincial na kati ya province ya Sankourou Eli Yakol les meilleurs élus parmi les députés provinciaux bien entendu na ya lombango mingi pona to solo mayo matali Sankourou honorable ba province nyoso ya RDC quand on parle la République RDC tous en a 11 provinces ba enewana ba poussa Joseph Kabila pour aller à 26 provinces. Lelo province de Misa Lumumba
province oyo bimisa okito soki na komi na lusambo oyebi famille okito oyebi résidence na ye lelo Lumumba aye okito aye te yo atake leader olongo ekolo oye Kinshasa mozana na compagnon na yo avant tout mon honorable c'est le chauffeur n'a déplacé lelo Mobutu aye selon histoire batetela baza ba commerçant oyo bana mamba mituka ba mituka elongola marchandise awa ekendaka Sankuru Mobutu akufi banzela ekufi yango moni ba Trasco etikali na Mbujimai na yebi te soki ekomi loja po ekoma na majini ponzela Mbujimai meme Lusambo ezate soki ekomi na Lusambo Trasco ekoma Lusambo ekoma Chumbe ndenge nini ekoma loja ndenge nini yo atake Eli est-ce que pena Sankuru eza province lokola Katanga eza province lokola Bandundu parce que c'est une province où ndenge boza ba Eli boyambaka premier ministre c'était mais premier ministre ya Yambo auta kuna Patrice Emery Lumumba est-ce que Sankuru yo attaque élu représentant à peuple Sankuru eza pena province ndeko fana na mutuna na yo naza ko balola yo na Lombango ndenge ni ozotu na ke Sankuru eza province te c'est une grande province eza province monene eza na kati ya centre ya République démocratique du Congo c'est un honneur pour na biso ba Sankuru Sankuru eza province kitoko monene hein ana zo biso ke Sankuru eza province te eza province ya kitoko monene. Le problème en est quoi pour développer et pas nabiso c'est quelque chose qui est lié à la volonté ce qui volonté ezali ma nyonso zo mona bisika mosusu ezako lekawana tokusala ya ekosalema nozo mona ngai pa nanga j'ai fait un effort na mandat nanga ya composer les actes en impact visible ko plaider pour le bien-être de cette population, qu'on plaide pour défendre cause noble de la population. Voilà pourquoi tous allons préparer peu parce que biso ba moso to sito sali musala munene pour na mokonzi école à l'occurrence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous allons ko sala musala de part et d'autre. Tous allons ko tambola ko valoriser comme ya mokonzi na biso ekolo et ba yimboka nyonso ebele ya Sankuru plus surtout et pas nanga na kol bango nyonso baza sima ya vision ya mokonzi ekolo moto mo ikole nyonso nazo yebisa yo aza sima bazo yoka yo papa aza sima babombaka maloba moto te aza sima ya vision ya mokonzi ekolo parce que bilili même ezoloba na kol okomona bilili ngyo ekoleka oyo nazo présenter yo ate mais bato nyonso wana baza bien préparé bato nyonso wana baza bien déterminé pona ko accompagner mokonzi ekolo pona ko longisa ye na bitumba nyonso ekokoma ya élection nyonso bango nyonso baza déterminé comme un seul homme alors oyebi ke mokonzi ekolo aza tata na biso nyonso aza moko na mwana ya Grand Kasai aza na makila ya batetela aza makila Sankuru quoi bozo bénéficier nini Sankuru ataka député ne malembe papa assemblée provinciale boza na ngoti yango Sankuru boza na nini Sankuru lo sona pondu to a parlo sona pondu oyebi ke parti na biso ya Twitch na Twitch soko leki OK parce nga kuna na tambola kuna bato ba valeur à Sankuru na Twitch parti kaka ya Twitch wana diamant nyonso eza na Twitch espace wana boza appel na diamant eza espace ya wapi Twitch na yebisi yonga na za ko sala makambo na za ko tambola kuna na Twitch soko leki panya mutombo oleki condamné oleki Chibondo OK komi kuna ozo koma parti moko wana eza Twitch eza na réserve ya ba diamant l'essentiel ne mokonzi na biso ya province a joué na ba lobbying ya ko senga ba investisseur o ba okuya nzeleza te makadami te kurate ngo pona pesa OK so yebisa OK tozana ba minéraux parti wana ezana no parti moko o ba simi mingi te
ezana diamant ya kosakana te. Alors que le bac Sankoro ezana le côté lokuta biloko iza, mais question ya liboso pour na ko booster au développement eza volonté. Les autres zolobila nazoka zoloba mingi makambo nzela, c'est tout à fait normal. Nzela ezate. On va c'est ça clavé. Zela, je vous dis que Zela ezate. Là, je suis en train d'accentuer. Naza ko accompagner yo na ozolo ba Zela ezate. Bien sûr Zela ezate. Kango toza ko senga na gouvernement national. Zela na Sankuru ezate. Toza ko senga na tata Mokonzi ekolo. Ya solo Zela na Sankuru ezate. Ngai moko honorable Francis Ilunga na komela office de route pour na bac. Le lot ezali déjà to sali déjà 4 ans. 5 ans. 5 ans donc bac wana eza ko fonctionner. Le papa. Pour na ba imbo kabakata esengeli kaka matsuwa ya un particulier et ya et remorqué bac ne bakat sa motuk moyena mbongo ebele. Tozana bakete na komela ka DG office de route na mois ya janvier na 2022 février abalola kanga vi makambo bac tozo sizwa monter o ezali na chef lieu ya territoire ya Kol na Louvouté tozali kotia na bac ya Dibeli tozo zwa monter o ezali na chef lieu ya territoire ya Lomela comme basi batia pont au place wana tout tient na bac na Dibeli. Mais je vous dis que depuis 2022 jusqu'à nos jours, bac wana kobanda DG office de route ou azaki une époque akizanga réception. Ti lelo solution ezate. To que dernièrement ke mbongo eza débloqué pour na bac ba dungola ba monteur wana. Ne yamui bac ango dans quel état? Dans un état vétuste. C'est un bac qui est déjà dans un état vétuste. Donc même pour na balungola ba monteur batia neta ya baki wana projet programme ka ya kolungola monteur et ça li 1 année et demie. Nous avons que bato na baza ko aider mon conseil ko ngaya lobi mingi na lingi ba yo kanda lelo na Sankuru o eza ko sala fierté ya Sankuru o eza li porte ya Sankuru le sona pondo tikanga naza molobeli na koloba bato bayokanga bien parce que motosoka ebisi yoke tozana Carrefour mususu une cité portuaire koleka cité portuaire ya Benadibele na Sankuru ezali lukuta. Benadibele eza porte ya Sankuru. Benadibele ezali Carrefour ya Grand Kasai. Benadibele eza Carrefour ya République. Même ere soki totali malamu po na mboko ezali na katikati ya République eza Dibele. Eza Dibele wana soki olandi historique tout eza Dibele. Mais lelo Dibele ezali kobunga. Dibele ezokufa. Dibele ezokufa tata Mokonzi ekolo Dibele eza kokufa. Dibele loge eza combien de kilomètres? Naza koya malembe. Dibele na kati ya territoire ya Kole eza kokufa. Eza kobungisa. Dibele tant que c'est Dibele la porte, tant que c'est Dibele le carrefour du Grand Kassai, tant que Dibele n'est pas la fierté même. Parce que centre ya République eza na Dibele. Ce qui me doit contredire nga aya to fiye ba archive nyonso akomona ke centre ya RDC eza bena Dibele. Dibele eza na 2 grandes sociétés. Les sociétés para-étatiques. Les 2 grandes sociétés qui font même la fierté, un de la province du Sankuru, de la République démocratique du Congo. Mais je suis en train de pleurer à sanglotant, monsieur les journalistes. Nazali Nabizuli. Olingi kaka na lela wa bon. Na lela. Toujours belé. Nazako lela mai miso ezotaka. Parce que société mibale biso tozali ba combattant o tozali ko accompagner tata Mokonzi ekolo. Nous sommes les vrais combattants de l'union sacrée. Nouvelle génération.
parce que mokonzi ekolo alobaki il faut kosala ya nini renouvellement ya classe politique. Nous sommes une nouvelle génération, donc nous devons faire les meilleurs de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle même dans ma Kambonanga, j'ai fait ma politique autrement. Car on a toujours faire la politique autrement. Dans le 21e siècle que nous sommes, la politique est plus irrationnelle, sans éthique ni œuvre. C'est une négation d'elle-même. Je vous dis, Dibele Zakoukoufwa, tous en a des grandes sociétés. L'une des sociétés est allée déjà une partie, il y a biloko sekui dans le bois. Érosion. Société ni société pétrolière. Il y a Congo, c'est Congo. Mais biloko on est à kusala longonia ya Sankuru. Mais biloko ezo ki ne kubungaka. Grande partie c'est Congo ba partenaire ba tiaki ba karibira ba moni que non une grande partie ya biloko iko bateki ba matériel na bango bateki au moins nani ba karibira maire basilisi ba bloquer ba matériel mususu ba memisi biloko mususu ba kinango na kuva ba entrepôt mususu esekwi na loboa kuna mai nda kuna bango ya administration nyonso eza déjà na mai. Mais bato yo baza ko aider tata mokonzi nekolo. Mais tata mokonzi nekolo azana bu volonté ya malamu ya kosala makambo malamu. Toza ko pesa ye longonia pe toza sima ya vision na ye. Quel que soit ba dongolo miso bazolinga biso tozo kendikak tozo buka ba barrière na bango tozo linga. Alors deuxième société ezali société SCTP, Société commerciale des ports et transports, Société commerciale des transports et ports, ex-Onatra, na uti kotanga na banet na moni bazongisi kaka kombo ya Onatra. Balongoli SCTP wana. Mais Onatra ezali nava ya ko disparaître. Ba mai nyonso ezo ya loboa ko ezo ka dibeli wana. Ezali ko attaquer tout société wana les bâtiments de cette société yango eza menacé. Mais ba bâtiment kitoko endeko eza kobunga nini tokozwango lisusu ba bâtiment kitoko oya depuis indépendance soki lelo ekondenge ekomi déjà kokende kozalaka menacé na ba mai ba nini eza kobunga nini tokoya kotonga lisusu ba bâtiment oyo nde nazali ko senga na tata mokonzi ekolo nazali na bizoli na miso naza kolela parce que okomona kana négligence ya boye nde ba bâtiment oyo ya Lusambo ikweya ebungati lelo ba entrepôt ya Lusambo ezalaka lisusu ya société Onatra Nampanya Mutombo de même encore. Alors dibele o eza kosala siko fierté o eza Carrefour ya Grand Kassai o eza sala bonheur ya Sankuru parce que sans dibele on ne devrait pas voir la régie financière qu'on a toujours dénommée qui est la DGR100 plutôt la régie financière one DGR100 en cycle parce que si ezali ko résister na dibele na Sankuru parce que la porte d'entrée ce qui fait la fierté du Sankuru eza cité portuaire ya Benadibele mozo mona dibele zo bum là où se retrouve port comme Matadi comme ba yo baza ko représenter territoire ya Kole ba vandinye comme si dibele eza na kati ya territoire ya Kole ba vandinye. C'est avec un cœur qui sanglote. Parce que Makambo il a fallu interpeller. Ministre ya UTP. Pourquoi dibele zo kende kobungaka? Ça c'est na lobeli pona deux grandes sociétés o yamboka o ezo kende. Vous avez la liberté nyonso à cause parce que il y a ba infrastructure na ba édifice na ba bâtiment oyo ça la fierté ya mboka bureau sectoriel bureau ya secteur
bureau d'administration à secteur ya batete la dibeli eza na disparition érosion yango wana ezolinga komela yango nyonso ozokuta antenne sous division antenne sekopé kolede et ce qui est dans le bois antenne sekopé kolede et ce qui est dans le bois ozokuta sous division bureau ya sous division ya kolede eza kokende déjà dans le bois Dégérade bureau ya Dégérade on n'en parle pas eza déjà na kokende le côté col les a construit par ozokuta bureau ya direction provinciale ya recette DGR5 en cycle les appels menacés na ba mai o ya érosion ozokuta lelo bureau ya la police nationale congolaise chat ya Benadibe eza menacé na érosion ozokuta antenne ya communication eza menacé ozokuta antenne ya radio ya Loomba kolede ezali kokende plus maintenant ya bandako ba commerçant batonga bandako marché central na ba effort na bango mais bandako nyonso ya ba paisible citoyen ezokota pour ce moment et commis déjà plus de 15 maisons OEC koti na luboko hôpital nini hôtel monene tozana ngo hôtel Olongo na Benadibe eza na voie à disparition bureau nini résidence ya chef d'agence ya Onatra yango ezokende mais biloko nyonso tozobungisa oyo bandeko bazana gouvernement central bazotalela makambo te est-ce que na programme oyo tozana ngo ya 145 territoires au lieu programme oyo ezali pona développement pona vision ya mokonzi école pona kobakisa moko na biloko oyo eza na kati ya école province na kati ya école na biso mais tozobungisa nanu biloko oyo ebele oyo quand est-ce qu'on doit construire bureau ya nini entrepôt ya Onatra quand est-ce qu'on doit encore construire entrepôt ya CEP Congo quand est-ce qu'on viendra construire bureau nyonso ebele ratangeli quand est-ce que maintenant les lots ko construire Bwenze marché central ndeko nini ndeko Fofana ezokende tala na ndenge lubwako wana ezosakaje ka ba maison bandako tant que population nyonso oyo ya place oyo c'est excellence président de la République ou rien Félix Antoine Tshisekedi ou rien mais bayimbo kabayo bazali ko sala na gouvernement central makambo oyo totindi j'avais écrit même une lettre télévision za radio te ya rappel usala diema que cela on l'axe ba mikanda parce que na ba accès de réception parce que miloko oyo na yeko sala rappel na komela bato office de route depuis belle direct na komela directeur office de route complié ministre ya ITPR office de route asaline timoto ayoka ki eloko te depuis mois ya février on a komela ki bango ke non dibele zo ke ne ko disparaître dibele zo bunga na ye ko sala pe rappel ya liboso premier rappel sans succès lelo naza na deuxième rappel okutawa na kati ya accusé de réception oyo okukuta na ba numéro ya ba lettre na ngao na commande office de route on a komela directeur office de route mais na komi surprise lelo lobby ne ba komi ko sala état de besoin pour na ba ko na ministère mais kala nyonso to komaki o mona mboka Eliezer po ya mema bato pa ça ite pe senga mwana mboka ndeko Eliezer ya mona parce que mandat est national mandat ezali pona ko défendre ba imboka nyonso akota na likambo mboka oyo eza ko bunga nous les Sankourois la seule cité qui fait la publicité qui fait l'honneur qui fait les plébiscites du Sankourou la porte les miroirs les carrefours c'est Benadibe Tokomango et pas directeur et UTP sans il y a directeur et office de route je m'excuserai peut complier ministre à UTP sans succès pour ce moment na sala qui rappelle
na teneki na amplier qui même tata mokonzi école pour na mona qu'il y a un ça ne va pas tata mokonzi école ce comme on même ba vidéo oyo parce que les lots quand les lots ko sala nde bato musu bazwaka ba problème bisika mususu assistance ezalaka assistance d'une façon ou d'une autre eyaka mais na kole ata ndako itumbami assistance ezoyata mais bato bazabe ni inondation bato bazani inondation ndenge tozoloba na yo quartier bakuba bake bazali susu ni inondation ekoti balobelaka ngo te mais inondation oyo ndenge ekoti bandako ya bato biloko ya bato ebebi assistance ezate ta mama ministre ya za soki mama ou papa ya affaires sociales otala likambo ya inondation na bato yo ba ndako na bango ekwei na lubwako parce que bisika mususu assistance yak nous tous nous sommes des Congolais to ko ndike traitement ya ba mususu ba assister non naza ko senga na gouvernement de la République ba assister bato yo bandako na bango ekwei na lubwako oyo bandako ekwei tant que nous avions déjà écrit depuis toute une année silence radio réaction donc ne koloba na gouvernement provincial tant que c'est Carrefour et Zoxal voté ya gouvernement provincial yango toza ko senga pe na gouverneur de province parce que makamu malamu balobela kango to ko sala quand même me rappelle non, moi je soutiens le gouverneur de province. Je suis entré et à quoi accompagner. Là, je me rappelle les jours où il y a élection. Au Télémaga, au Lobarak, non, Abimi. Oui. On a voté qui était. Oui. J'avais voté Yamayamba. Mon Lobaka, mon sort et 500 Matonios. Mais Tango Aleki, non, c'est notre frère. Oui. C'est une autorité. Parce que va député à Union Sacrée. C'est une autorité pour l'honneur, pour les changements, tout. N'importe quel soutien. Donc mon soutien est indéfectible. Mon soutien nanga est indélébile. On a quoi accompagner vision là. Mais toza ko sentir na dibele elokote. Le gouverneur aza ko toza ko sentir elokote. Peut-être pour moi sans courir za dibele. Eza dibele. Là tu vois. Naza ko accompagner gouverneur de province na vision. Bon sentir de travail pour accompagner le président de la République. Là, ce que se passe même comment on a fait chibeto. Vous comprenez? Mais tout ça que 5 années, de belle sentir que gouverneur a quitté sur le terrain parce que na dibele ba bengaki gouverneur aya tozo kufwa tozo sila aya. Excellence, monsieur le gouverneur de province, Mitukeza déjà à 12 km, recommandé na office de route, baya ko arrêter l'hémorragie. Parce que sinon, tu vas perdre marché central mobile. Et nani akoya kozwa, koya na contribution ya ko tonga marché central. To sengi yo ministre ya affaires sociales, pour assister banadibel. Pour assister banadibel. Babwako yango wana elie bandako. Ero bandako ya ba commerçants, ils a plus de 15. Il y a mis na lubwako. Assister bango. Mais tozali ko senga tata mokonzi école à s'impliquer. Car son implication reste indispensable. Car son implication s'avère indispensable. Merci. Son implication vont se pesant d'or. To sengi na tata mokonzi école vidéo la signon sur kokoma ceux qui na cabinet na ye ceux qui partout to sengi à s'impliquer pour sauver bana ya parti ya mboka na biso ya Sankuru bana ya kole oyo bazali entouré oyo na lubwako ezolinga kosilisa mboka mobimba. Excellence, monsieur le président de la République, le garant des bons fonctionnements des institutions, le dernier rempart, c'est que je t'ai toujours surnommé. Vous êtes le dernier rempart. Honorable Mitune Zebede. Ok, on a cité
la sengi na motata mokonzi à s'impliquer pour na sauver entité oyo, sinon l'entité est en train de disparaître. Ba yo pe baza ko sala na gouvernement, ba yo baza ko sala na entreprise publique, mais prenez votre destin en main. Bozo makambo na bake ya kotinda pona ko bongisa bake pona ebanda ko sala musala, il faut plus d'une année. Mais to comment na mwana boso yemba nous biso. Mais il faut t'aider, te concrétiser, te accompagner. Tata mokonzi école. Parce que mukolo wana devant la population bino ba DG bino ba déjà ba fotaka été déjà ba nomaka yeso qui ba répondant direct était. Mais nous les élus nous sommes les répondants directs. Ouais. Na sengi na gouvernement ya Sama le compte de son excellence Sama le compte. Sama 2 ministre ya infrastructure, ministre ya développement, ministre de communication aussi, ministre, il mérite communiquer. Ministre réunion pour son rapport à la province. Chacun ce qui le concerne, pour s'imprégner, pour s'impliquer pour sauver l'entité dibéloise, pour sauver le territoire d'école, pour sauver les carrefours du Sanko. En tout cas, là vraiment, tout ça que na directeur et office de route, et sengeli naïbi que directeur adjoint azamwana ya tiroir. Mwana ya tiroir plutôt, azamwana ya contre, azamwana ya Kole, azamwana Sankuru, azamwana ya Congo démocratique. Tala makambo. Honorable, nalingito ki. Biloko non sur réseau bunga. Ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Devant l'urgence, nous devons faire diligence. Devant l'urgence. Maintenant, nous sommes devant l'urgence. Faisons diligence. Recommandez mituka office de route et ya. Ceux qui vont que bozana noata kala. La population dibéloise est prête. Il y a un sanguissa même litre et qu'on a même 3000 4000 litres pour n'avoir arrêté l'hémorragie parce que on en a marre. Mukanda bako koma sans succès. Mukanda au juste c'est quoi? Au juste c'est quoi? On en a marre. Honorable na lingito ki na lombango na image total na nupenda tant nous omi ben nous a représenté abana kole. Na lingi penda bato batala. Bon, je suis que nous avons na TV, parce que tant qu'on a la vérité, ils ont toujours un bateau à diaboliser. Mais pour sentir moulaïna yo bateau à n'yonso, parce que nous image bien. La ligne bateau nous image na yo. Que na katia parlement, je devrais emboîter les pas d'Eliezer. Na ligne bateau nous. C'est bien que Mbele a mosusu baza interpellé ensemble. Comme un mandat na yo, enrôlement na yo, peut attaquer l'idée. Là, j'ai raisonné Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oh, alors que peuple sans communication, baza ko kufa. Mais bato batala, uzanani na katia kole. Image. C'est l'arrivée de l'honorable Fancy Ilunga Wailunga dit Bichompoke dans sa base de Bena Dibele à Kole dans le territoire de Kole, province de Sankoro. L'homme a voulu partager ses vacances parlementaires avec sa base précisément dans le territoire de Kole, comme je viens de le dire. Accueilli depuis le Ayenga dans le groupement des Ndanga, secteur des Bachons. L'homme a prononcé un discours très éloquent dont il a, dans son adresse, il a dit à la population d'Indanga d'être unie, de cultiver la paix et travailler dans l'ensemble coude sur coude pour l'émergence du territoire de Kole. L'homme a prôné l'unité, comme je viens de le dire. Il a dit que tous doivent être, nous sommes appelés à être derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour soutenir sa vision. Simon Pierre Kikoudi
vous êtes témoin de l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci bien, Ben Samoud Biké d'Infumike Bantou. Je sais que l'honorable Francis Ilunga Bichompoke, communément appelé, il n'a pas voulu passer son vacances parlementaires ailleurs. Il est venu, on l'a accueilli par le Grand Beach, le 5e port de la RDC. Il était accueilli dans le bac, on l'a transporté par Kipoyi, c'est notre coutume, les filles. Il a été transporté à partir de la rivière Sankuru par Kipoyi. Vous avez vu la foule qui est derrière lui et c'est pour marquer la joie. Après les élections qui ont eu lieu, la population et surtout sa base a accepté l'accueillir comme l'exige notre coutume et surtout du côté des Bachos, des Batété là, ainsi de suite. Ben Samoud Biketi. Oui, surnommé Moïse de Sankuru, l'homme de Kipoyi, puisque partout là il a passé, ce n'est pas seulement à Benadibele, l'homme a été transporté à Kipoyi à partir de Yenga, en passant par Olufu, là c'est dans le groupement des Indanga. Ici, c'est devant les bureaux des zones de santé de Benadibele, là où il s'est adressé au public dans son discours. Comme à Yenga, à Yamba, à Olufu, l'homme a prêché la paix, l'unité de son peuple. Ilunga est en train de transmettre son discours, d'expliquer devant ses électeurs qui étaient venus milliers et milliers de partout, dans tous les 3 secteurs du sud de Kolé. Là, je vois secteur de Bachor, secteur de Bankoutou Dibélé et secteur de Batetela Dibélé. Ici, c'est dans le centre de Benadibele. Ilunga qui s'adresse, Ilunga ou Ilunga Francis, qui s'adresse dans un dialecte parlé là-bas. Image wana ndenge ezoleka ndeko journaliste eza montage te eza ba image na province ezo ebisoko na call moto moko akosa yote ki aleki na popularité azate la toi aleki na call azate nazo ebisa yo ça m'engage ça m'engage mais maintenant toza konate likambo ezali nde likambo ya call ezako disparaître pour la image c'est ça le concurrent ce qui moto azako linga kololo atia image oza député télévision eza radio te ndengo oza député bato na ba benga OK honorable babomi 2 personnes mutakufi na malaria te akufi na typhoïde te pendengo oza mutetela boye oza s'attirer à l'aise ya ko représenter Patrice Emery Lumumba ya ko représenter Kisa Sengando ya comment la juge ya na kati na yo actuel président de la République makila na yo lobiso ki ba pasoli ndambo eza awa mais mutetela comme il m'a traité biso to comment ta ko linga mwasi eti ko za mutetela ça fait mal à cause ya ke batetela ba bomanaka baso kisakana mais bino nouvelle génération capable nini boza ko sala. Bien sûr, ils ont les 45 courants. Comme ces choses sont déjà ouvertes, tous ont condamné. Acte à barbarie. Mon conseil local et que l'école a lingi acte à barbarie. Ba union so baza sima ba acte wana balungwa. Koku fa sa kunde moko na est. Ba yo bazali ba acte chaque jour. Et le ba Mbosso ndenga honorable président Mbosso ndenga lobaki que Batobo s'est retiré dans le groupe. Chaque collègue a quitté les groupes armés. Nous avons relancé, mais ça. Baeli Sankuru aussi. Bazali na victime. Acte ya barbarie wana bolungwa na kati. Bolungwa na kati ngongi sebeti. Il y a un temps pour. Fini. Qu'est-ce silence? Bon na et pas na biso na kole c'est un millier autrement appelé oasis de paix. Oui. Nakole c'est un oasis de paix. Katako, parce que na dibele wana ekolo nyonso ya Sankuru eza na kole. Ekolo nyonso ya Sankuru eza na kole. Ekolo nyonso ya Sankuru eza na kole. Plus surtout Carrefour na uti kotanga Benadibele wana, la cité portuaire, les miroirs. Milliers wana ezali ko englober baimboka nyonso ya Sankuru. Motete la nyonso ya territoire nyonso
il y a secteur nyos aza place wana Sankourou no mona kabiso place wana ezali oasis de pe bakta barbari ezala kate toza kotiloba pe na bisika mosusu bakte wana ezali kosalema ça doit cesser biso ndenge tozokenda comme eli makambo na biso nyonso tokosala ngo na parlement on doit interpeller écoutez on doit interpeller le ministre tutelle pour na koyebisa biso bakte ya barbarie nyonso wana ça ne va pas, il va répondre s'il est incompétent on va faire notre travail on n'allait pas blaguer il y a un temps pour ce moment tant ya ko blaguer ça abattoir nini nya chaque jour on aura ministre ya intérieur ya koya si territoire Sankourou za na 4 nzoto na yo oza eli akole mais tu mérites de représenter Ouattara de ko Eliezer alobaka ndenge nini aza eli ya Kinshasa mais mandat eza national akomi na loja biso to na hôpital biso tozali naza eli ya kole mais mandat eza provincial c'est-à-dire naza wana pona ko représenter tous les populations ya Sankourou mais il y a un côté makile zoto mais rozo kanazo ebisa bango côté d'ailleurs to ta comment na ba uti ko condamner ba mususu et on doit continuer dans ce sens là pona ko servir les sons na bateau nyonso baza ko tambola na ko banga mibeko likonzi on va les actions boloko wana ya lubefu wana bazo utiliser ngote pourquoi na oyebike boloko eleki ya lusambo ezate na époque na ngonga na biso soki ba memi yo na boloko ya lusambo c'est gravissime c'est de même pour lusambo rola soki ba memi yo na chef lié na boloko keba alors on va aider bateau bazana ba pour na ba répondre la justice c'est pour tout le monde bateau baza ko continuer na ba acte ya mabe et la justice va s'en charger bisika et sécurité c'est ko continuer le ministre de l'intérieur viendra répondre. Merci wana eza mona mboka honorable Eli ya Kole babenga ye soso mboka soko kena bandu balba soso abwala ça dit matembele ya simandako tolala kana ye tolamuka na ye pe alobina qui concerne popularité ya Kole muto azate po télévision za radio te manana ye ya liboso ya pari ba député ba invalidaki et bazongisa ki ba ko Fofana omoni toza que les questions toza ko traverser na mona ke hôpital général Dibeli ils ont un appareil échographique te na uti ko doté appareil échographique exact depuis Belirette depuis que la zone de santé est là. On n'a jamais eu un appareil échographique dans la zone. Il y a un appareil. Mais question c'est pas c'est lié d'une volonté. C'est la question. Ça va fonctionner. Mais ça prend ma volonté. Na mukoza na ngwana ko kusala. Soko talia pourquoi na uti ko pesa babeki et pas ba homme vivant avec handicap. Ba personne vivant avec handicap. Na pesi ba beki de consort na uti ko doté appareil échographique. Wana nyonso pona ko monde c'est que nous aimons la thématique. Ngaina comment na une chose les journalistes. Couvez mal yango wana. Il y a une chose. Hôpital général. Na uti ko installer deux chaînes de radio. Na chaîne na col le territoire télévision za radio te alingina bato batala ba mona yango radio yango kitoko ma est-ce que pelo baki population wa yipenda alo ko mati chumbe ezo ko malomela ko le chumbe de ko ya lomela ezo ko ma lodja ezo ko ma lusambo ezo ko ma mpanya mutombo ezo ko ma pena mbujimai félicitations au l'équipe ministre nazo episa yo ça lui peut trop mandater eloko eza ko lelisanga na plateau awa ndeko journaliste ndenge mboka eza ko kende ko kufaka mais ba yeli je suis en train de réitérer ma parole je suis en train de supplier au garant du bon fonctionnement des institutions le dernier rempart je répète son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est implication naïe vont se peser d'or. Babiloko e réseau bunga. Tokozwa nini. To sauver o tozanango. Alors oyo vision Mokozi Kol ndenge ya 145 territoires misala et ces bandits to accompagner pour la bonne réussite. Mais oyo tozalaki nango to bombango.
yango nazali kozonga epa tata mokonzi ekolo soko koti na likambo te lobake dibele eza foti parce que to komiti tolembi to lobby tolembi soki okoti te yo moko merci likambo yo nazeyebi ke ezokoma na présidence lelo parce que chaîne oyo eza suivi tokomi bezala na frontière te eza kokoma partout nde naza kolele pa tata mokonzi ekolo mpona nalingi nabakisela o question moko mpo tokomi na suka avec ce que nous constatons sur terrain il y a un ça ne va pas 5 constants meurent outi ko sensibiliser population dans des coins et écoles je fais le meilleur de moi-même ce que comme on a lelo to bimwe mais naba électeurs rébellés comme ça parce que nous avions passé notre sensibilisation porte par porte village par village de bouche à l'oreille groupement par groupement de bouche à l'oreille tel que vous venez de le dire et nous avions fait le meilleur de nous-mêmes nous avions déjà préparé toute cette entité pour voter le président de la Nalandi Top Congo eza chaîne ya Kulutu Christian Lusakwenu o azosala quand même infériorité bayambi ministre provincial de la santé na Sankuru et là que ça pas toujours ba député national on va dans la qualité à interpeller ministre de la santé na Sankuru Rougeole plus de 100 et quelques morts bato bazo bela o ba détecter que bazanango plus de 3000 et quelques mais balobi que non l'omela et l'odja mais na tali national na Sankuru yo moko oza muto tamba na Sankuru na makolo na moto na vélo hôpital ya malonga te nazomona même comment ba photo batindelinga nde bato bazala kozuka kokata ndeko na o loboko poko ma président te poko ma roi te poza ndeko ya député boye toza mutu boye mais na Kinshasa silence radio qui na kusone ba élu on ina tuna yo po yoki sango ya Rougeole wana parce que Top Congo ne bimisi muto alobi yango ministre provincial ya santé peut préciser que l'Odja et l'Omela déjà 150 et quelques morts plus de 3000 et quelques au bazana maladie qui s'est até hôpital à Malongate pour le moment hôpital oza quand même ils a katako na éviter oiko lobanini o pe na tunyote o bakisa ndeko journaliste bayeba koza na Kinshasa na ibike radio ezalingonga makambo etali Rougeole biso tozali makutu ya population non mandat tozana ngo ezapona kolobela bango quand on voit quelque chose qui ne va pas on doit initier une procédure parlementaire le ministre a ça dénoncé nous demandons l'implication des uns et des autres nous demandons l'implication de toutes les autorités tant au niveau national que provincial pour sauver Yimboka. Malade, c'est mon ami. Toko interpeller à concerné. Pourquoi retard pourquoi ne pas dénoncer en temps réel pour sauver les âmes de paisibles citoyens. Je crois qu'au moment venu, nous toujours au courant de la semaine, à bientôt, ces choses sont déjà ouvertes, mais écoutez, moment il y a un enrôlement. Chacun de nous, qui a un fief, qu'on sensibiliser, qu'on s'enrôler pour s'acquitter de son devoir civique. Et Mathieu et Bisson, Assemblée provinciale, convocation plénière, c'est une matière exclusive. Il y a présidence. Président peut aller Azana Kinshasa, à bientôt à Zozong, Moussala et Rosala Yakitok. Merci, honorable Francis, à la caméra. Et ça avec moi biscuit pour dans le bakana bateau kenon. Ça fait un notable à Sankuru en dehors cause la journaliste. Ndeko Eliezer ayamba ba maman ya Sankuru ba princesse. Balobela qui concerne l'omela. Qui concerne Dibele. Mais lelo honorable. Aye kolobango. Na lobi na bengo na lombango pour ya ko présenter présence na yo poza na mukumba caméra yango wana ona tunyote po bana kole ba sentir pena na zuyo ozangisa ko pesa bango mbote na chabwala te ndeko nangai ebika ningo uti koloba
mandat est provincial. Makambo alobwako, bien sûr, il y a biso où ils en a dibélé, ça devient pur. Le marché central va une situation épique, va dramatique. Alors, au coup, tu as même le bois que ils ont salé manalochi. Ils ont salé mamala moté. Ils ont salé mamala moté. Il y a un gros dans 5 parce que les compétences sont d'attribution. Biso tokusala o ya biso comme parlementaire. Mais il y a que la société para-étatique et à l'État, ils ont dépendre du gouvernement central quoi. Alors biso to contrôler ka la société wana ti office de route on a travaillé to koki ko ye banyo nezo le à travers les gouverneurs parce que baza mise à la disposition du gouverneur des provinces. Alors baza ba répondant direct et assemblée provinciale était mais le bois quand même ya lodge yo zana ba image yao ozo mono ezoleka d'ici là je go disparaître naza ko senga conseiller où il y a tellement makambo il y a infrastructure ministre bon diligenté l'équipe sur terrain pour na koyeba qu'est-ce qui ne va pas place ni les marché place ni les marché OK le côté la même office de route ngo bazana banje soki okiwa na oza kusala route la ya dibele lodge financement c'est bimaki pour na route wana. Mais il y a érosion des bimates. Mais basali déjà plus de 3 mois où yo misali ezalaki lancé. Mais bah combien on attend à 50 km. Parce qu'il n'y a pas des enjeux. Bah enjeux nyons sont commis dans un état vétiste. Tout ça dit tata mokonzi kolo ba conseiller na ba kende sur terre. Merci. Plus surtout. Parce que na yebi ke bisika nyons nakatako nalome la érosion ezali. Mais la question érosive de Benadibele, ça devient pur, voire dramatique. Merci. Alors, là, likia anango ya chemo. On est à l'écobo kakanyo. On kana pas maonga. Il ende kangosu kangoko. Ilonga wani ilonga. Dungumbanchi. Là, l'école a le seke. Là, cela. Wana Mbanja Eliezer Ntambwe ja iso tepela awe wankol topo komi yango mbala ken mbala cheto itakalane kana mbenga yaso yele la kaso la bel da lankol parce na chef lié le région mususu ezokata déjà route principale mais okuta talakaka nenge to komi ko doter ba appareil échographique parce que il y a un ça ne va pas bato baza kukufa sans appareil ya malamu ya ko consulter ba imoka to sengi pe ministre de la santé qui peut faire sankuru kité qui peut faire sankuru ba zone de santé wana zo ba matériel qui peut faire zone de santé o ezali ko yamba ba kinwa banani bato ba uti lubumbashi ba uti mbujima ikananga chikapa partout eza Carrefour na bango Benadibele mais place wana REOX ezalakata place wana ba matériel ya malamu ezalakata Tokomizo Kindiwa. Tokomiwa puis excellence ministre de la santé. Tokomiwa. Tozo Kindiwa. Bon descendre capé na Sankuru bomona kama kamute. Sankuru tozana aéroport te. Tomoni ba signer ki contrat pour l'aéroport et tongamana. Na lodja longonya. Félicitations. Mais pour na wuti koloba yo na trao. Gri kaka oyo mundele atika. Oh ya époque coloniale batik et komi ekweyi ni parti na yamai tayi biso tozana nukaka na local ko toza ko senga bato unatra bo kipepe makambo directeur ya unatra directeur général PCA tout bo kipepe mbo les deuxième port dans l'axe dans la zone Kasai Sankuru c'est Benadibele. Deuxième port, mais qui ne peut disparaître. Alors, to itakala ne winache ja isun tepela ka we yombanje. Winawe yo bata kambe pukuja
tachita pour kunedia luwenga lone na tachite mbanja ko utundu mbanja ko utundu chi atachitan mbanja yaso ipe ya wol. Parce qu'il y a une chose, quand les alliés un bon territoire dans Sankourou, laissez le territoire qui a des entités, des grandes agglomérations. C'est quoi? Ils en ont cité, il y a chef-lieu à territoire, ils en ont cité portuaire, il y a Benadibé. Parmi les territoires, il y a un territoire où ils ont une entité, ils ont une minen. Ils ont pourquoi tous des chaises pas au niveau national. Cette fois-ci, on a travaillé, nous laissons les temps au temps, parce qu'on a fait ce qu'on a fait, tout comme on dit là, Ndengengunga Ikobet. Daso, to itakala ni winache, jia nyenya we wambanji. Ibon shimakala pakala kasone, pa mingo pa tepela, opiko pa fu. Iso to tepela. Polo winache wo longosola umbanji. Bo tomao wa tutumba yao, machine, ko to tsache ya ulemu, la kaso. Laso, ko ya laso onyobu. Ko shikamaso onyobu. Ko winos, winewo atakam. To tepela kango, tepela. Parce que le saka uke le anambanja che le saka che la nyoleki moyo le saka ana singelo che ana se Sankoro le konyusha moyo le saka ule watu ila nyu oso klaki nyu unipala wala tu Sankoro ta oteke takala nyu nyache te ko senga à ce fils d'avo sala urgence parce que hausa d'urgence merci te comme non merci wana ezalaki honorable Francis Eli Akole oyo sepelisinga keno asali penda musala ya enrôlement bato penda basaroli na kole me bakolo union sacrée nde bango ye tango FCC cache ezotoka bainvalida 7 députés provincial po bango bakendaki na kombo ya Fachi. Les jours que lobby élection à gouverneur dans le sang de bazo Sakabango. Pas même population bazo te kabango qui a baote baye ko bebi sélection. Mais le lobby no ba autorité morale. Beaucoup tina union sacrée. Bon attends son unité. C'est ça que j'ai dit à président de la République. Tolingio mingi. Net ina Sankourou na 100 jours ba bénéficier et l'autre côté ba perdre de cas JGN. Ba député bango yoyo bo bazana population bazo lela yango bo sala quelque chose. C'est bien que vous êtes député national, mais nani azana makokia ko benga ministre de la santé député national ko benga ministre ya ITP député national, mais ozo sala loko benga bato office de route yot mais ça bien ko benga bato collègue mozo sala loko te pa na bino et ça qui est important ko présenter bino ye. Mais Mikole Koya, Bokolemba ye, Moussa na ye, o asali na vacances parlementaires, enrôlement na ye, Bokolanda yango. Mais na moni azaka alobi ndenge moko na ba procès non. Merci.